Monsieur Oyo bakoteli bato na kati ya ndako bato babukaka bandako na butu azan ekiri na ye normalement eyebani te parce que tokotia bango bacriminel parce que bazalaki na moko na kati na bango bazalaki na arme ntango bakoti na kati ya ndako ya monsieur moko bazwi nanu bebe na ye ya 5 mois bebe ya 5 mois bayebisi ye tozokata mwana oyo monsieur oyo azwi mwana atie mwana boye alingi akata mwana bebe ya 5 mois papa ya mwana tuni bolingi nini ole bokatela nga mwana moninga na ye mosusu arépondre tolingi mbongo monsieur wana abimisi saki oyo ezalaki na mbongo na kati ndako na ye abimisi saki oyo ntango abimisi saki apongoli bamoni mbongo ezalaki na kati directement baboti mwana na se babandi koyela mbongo bakoti na parcelle moko babizite yango na 3 porte oyo bakoti na machete oyo nde balingi bakata mwana ntango jeune garçon azalaki na kati ya ndako wana alingi abina baona wana mbongo te ya obina ngai biso tozala na rande entre bana sayo na birmanie bana sayo baboma bana birmanie mibale yango ngai pene naza na butu wana fuba bomanga babo songa neno te fuba bomanga abina baona na re ndazwi libanga apanzi na parapluie ya mutuka opanza libanga akoteli na siko na kati ya mutuka pa botola telefone ainga pe na tangiye to bani na melanso na muninga na ye abendi libanda nde bakiti bango mibale to nde bundana bango mibale nde bela batu saka iner bato bazo kati to nde bundana bango nde yazo bimisi tournevis apike ngoma pe na neutraliser ngai tanga tuni muninga na ye elo mso cha ezate tele belo ezate tournevis ani kanga mona nzoto betango yika babika no loko mso cha ezate tournevis na kotinga tia tanga belo mso ezate ngali mona ko belo mso ezate tasko benanga na bundana bango yango tina bundina balobi Kill France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kill France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so tolo ba minte musala ne makam abonné massivement la chaîne France Kill TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne au monde master mo sala na émission programme Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kill France Télévision ne makam sala ne makam
Mbote Molière. Et ça, moi, Mikolo Belé, nous avons un avis sauté, le lot le 25 décembre, tout le monde a béni presse, c'est ça pour le camp. Mikolo Belé, est-ce qu'il faut qu'on ait un cas de Mikolo Belé? Moi, pour les mains. Na benga kabino soki likambo ezali soki likambo ezate na to benga bino pona ni na ko benga bino po soki likambo ezali pona ko talisa mabe ba o bazo sala batu mabe o police azo sala musala azo tia bango maboko pona ko pekisa mabe na commune ya Bumbu. C'est ça que na bengi bino lelo. Leti bakoyo kangi baza bana ekirini te basali nini oto na moleto baba tanga nyama na fumo na baza bakuna baza bacriminel baza besko baza bana monsieur oyo bakoteli bato na kati ya ndako bato babukaka bandako na butu aza na ekili na ye ekili na ye normalement eyebani te parce que tokotia bango bacriminel parce que bazalaki na moko na kati na bango bazalaki na arme ntango bakoti na kati ya ndako ya monsieur moko bazwi nanu bebe na ye ya 5 mois bebe ya 5 mois bayebisi ye tozokata mwana oyo monsieur oyo azwi mwana atie mwana boye alingi akata mwana bebe ya 5 mois papa ya mwana tuni bolingi nini lelo bokatela nga mwana moninga na ye mosusu arépondre tolingi mbongo monsieur wana abimisi saki oyo ezalaki na mbongo na kati ndako na ye abimisi saki oyo ntango abimisi saki apongoli bamoni mbongo ezalaki na kati directement baboki mwana na se babandi koyela mbongo bakoti na parcelle moko bavisite yango na 3 porte oyo bakoti na machete oyo nde balingi bakata mwana ntango jeune garçon azalaki na kati ya ndako wana alingi sauver lisu mwana wana bakati ye loboko je crois que aza na hôpital baye kobenga police na ndenge population na biso ya ebengaka batu ebengaka police na retard babengi police na retard. C'est ça que tant police eye na kolanda bango mbangu nde etie maboko na monsieur oyo na lichette na ye na de preuve ya ndako wana na ba play oyo ya ndako ya bana ya ndako wana me mbongo na biloko mosusu ya ndako baninga na ye nyonso basi bakendaki nango aza vraiment criminel moto bozomona oyo parce que kokota baboko boma mwana ya 5 mois mpo na mbongo heureusement papa azaki souple abimisi mbongo wana abimisi mbongo na kati ya saki oyo bazwi mbongo na koyona bazoyona nde polisi eyebani bazoki monta mo ebele mbongo yango eyebani te ebaninga nde bakendeki nango ye nde akokaki kokima te. C'est ça que police etiaki maboko na le même jour que le même heure ya événement ntango bazosala événement basi basalaki événement na kokima bazokima nde police ezolanda bango nde tokotia maboko na ye na lichette na ye na maboko oyo balinga bakatela bebe ya 5 mois na play mais biloko ebele il paraît bazalaki na mutuka baninga na demaraki déjà mutuka batei ngo ye azangi moyen ya komata mutuka bo aza na choc na lokolo nde tokangi ye mpenza kombo na ye vraiment kombo na bango nazoyeba te mission ezali kanga kulu na ye toza na opération ndogo mais soki tokutani mpe na bacriminel oyo bazokotela bato na kati ya ndako na butu baza banani ntango bazoluka baboma mwana baza banani seke baza bacriminel. C'est ça que tokangaki ye liseti na ye yango oyo balinga babomela bebe ya 5 mois biloko ya bato oyibaki na ndako de preuve yango ndako mobimba biloko nyonso eza te bakumbaki yango bami wana eza banani baza makasi bango baza na masheti biso toza na manduki opération ndobo eza
eza vraiment oyo nyonso aza kuluna moto ya mabe oyo azotia bato na insécurité. En tout cas soki tokutani na yo na cas ya fragrance okokende. Message papa ono mususu ono bazwa mite ba parents na bango ba ndeko na bango tana bango siko la mucho ko pesa bango ono bazwa mite ba sala na buti na ba plaignant pe batika na ba plaignant batika. Ngai pona ba plaignant oyo batikali oyo bayena te soki plaignant wana amoni motu na ye aya ko charger ye po apesa l'état musala sa charger na ye motu asali ye mabe. Parce qu'il y a que se faire justice. Le temps où tu as la justice, tant le temps le but déjà que a vu la justice par rapport à Kuluna. C'est que y a celui qui a qui mabe, la carte qui a macheti, ba iba qui bloque na yo, au moni banga o ko charger bango. Bon aba o batikali. En tout cas, vraiment ata balobi que il n'y a pas de ce métier. Métier na bino eza mabe. Il faut que tu t'abetier wana. Baza na ba parents, baza na ba papa na ba mama. Nazo banda na ba parents na bango. Papa, maman. Tom de tenaye. Pesa mwana na yo conseil. Opération ndobo ezo sakanate, eza blague te. Eza komeka l'état zo meka binote. Bino ndobo meki l'état boye ba force ya l'état. Mais lokola bo meki l'état. L'état cause la lali na yo. Mais mukolo moko soki ala muki, akotisa nyonso osali pendant une année. C'est que Debi sabala na bino tolingi masekite na bo kuli na bo mango côté de komema toyebite mais ba misu bazoloba botayibi téléphone ba innocent ozokanga vraiment okangi lelo okoki rassurer population ni baza ba innocent to baza vraiment ba kuluna réputé o bazo pesa population bu passe et puis na suka so go suki so pesa pe numéro na contact pour na bato pe misu baza ko mona ke baza na insécurité bakoki benga pour na intervention. Il n'y a pas de grand balabal. On n'a pas innocent. Pas de police interpellée à côté. Si la police interpellée, à vérifier, c'est l'enquête. Si tu trouves que c'est vrai, à Kangaye, mais tu vas où? Mais je suis innocent à la quantité. Parce que Bazana Bato va fundi bango. Bazana Bato va contenir na banda. Imagine-toi que je moi na muté bébé, il y a 5 mois. Donc je vais vous quatre sur la personne bongo. Est-ce que vous donnez un peu innocent? Hein? Bazana innocent, là, nazo bisaba ndeko na ngai ya bumbu. Numéro na ngai eza numéro ya kobomba na poche te. Eza numéro pour la intervention na bino pour la protéger bino. Numéro na ngai ta mesure ne pense pas baser ta mchata la quitter. Pense pas moi na yo. Par cause ya bazo forcer porte. Ce qui est moi na koko sauver ya ko bela numéro na ngata 1h 2h. O kozonga pa intervention pour la police et ko koma pa na yo. Numéro na ngai ezali 084 23 83 531 084 23 83 531. Kupona madiamba na ikiri na hii madiamba wapi baba sana lakini sio madiamba si mbaya pena yeye asali lobi yaki vers 20h na venu mafuta ta sakalam alors que l'un de kuna ngai ko tika ye azwa traitement hôpital elengesa to ke to kina sac na ba deux téléphones na kati to kutena bango ba ki set de ba kale biso boto biso deux téléphones téléphone moko avec na mbongo na kati ya sim avec na $22 na sim to singa ba pardon ba boy $22 na kati ya sim ya orange to singa ba pardon ba boy bazi ba kimi na ba koti c'est ça quand même de ba kimi na ba téléphone na biso et là qui Spark 8 na pop 7 ça qui na et qui 20h30 parce que yeli mutu akanga ki ye makasa botre ke c'est pas que on résister à la bête ma kofi ne lobi et le ngute kitile ngevi même ka po te tika sa wana là qui est na ki le plus géant qui na ba ninga nyonso on la police ya maman tas ne bakangi bango yo esalonde esalinga bien makasi ponde bakangi bango parce que bazo se bilo na biso donc on va ça on to mona ba ninga musu ba okende to ça bisa bango ba kende pena to que le mi pena bango insécurité za makasi na sia mafuta wana insécurité pena makasi ba doit la chaque jour
na se wana nekili na bango. La police à maman temps c'est esali mosala kitoko. Première fois wana mona ye au deuxième fois au première fois vous kutanaki na première fois bakalinga ye oki ndekunonenga lobi badiamba ngam nazalaki na sak tozoleka tu biso bokia tobi tokio puta repia biso mboto toza mbongo pia moto tozaka na bakisia o sak yana nzinzi tozokieza traitement bato anje oyola sak na nje obina ta zili kofa betina awa apo bazwi basak bazwi batindi biso abobolinga lokuta abendi sak batindi biso kote ya beto moko ezalaki wana po bazwi bakotisisa mai bazwi bakii baka ninga pandi awazo na nisima bino nazo bazela kana ezela yo kaso zo merci ndenge kangi biso kuna na mafuta insécurité za makasi bato batambola te donc à 19h miso azotambola na saki ekomi problème poza roni biloko eza yo moko otambola ozobombabomba lokola eza ya bango singa merci nde bakangi bango bakende. On va voir. Bakangi combien de fois? Deuxième fois. Deuxième fois. Les bossos sont là qui nous. Bossos sont là. Boso de bundena muninga na ngelo tizaki ka ba debaka mito na sa chance de parole et to komana ni fo simba na joke deuxième tuo ba bango ba lo ba kenga na botelite ni fo ante dada ngai ndo bi culture mutayaki ko luka ngai ko ba botel bango na vena biso na si ale bango toka batangela ba kombo na ngai bango be bakufika na kombo na ngai badiamba yango wana papa nayebi na ngai te mambo wana salaka yango te makambo wana ngai nazalaka nango te oyo wana ye po bango bayofundela ngai awa kobotela na papa ngai aza chauffeur mekanisa motu na mosala na ngai nasalaka yango wana badiamba kombo na ngai moko awa kaka na komini ya logio na biso ezalaka eza kombo na ngai ya sport na banda kosala yango na kola na kombo kaka biso kaka bon tomomona nyonso mabe kombo ebokombo malamu moya mabe ezalaka nyonso eza kaka kombo likambo ezwaka moto moko moto akufaka eyebanaka te papa yana omona ndenge aloba te mokonzi dadi ana kufi nanga siko papa na osala nini on a la police parce que bandeko bali kusuna chef de l'état bali sali réputation ya mboka ezaki lundi na yino du matin mbule betaki na la yino voiture IST ya soto za saeza potopoto na kasi na ya de chamuto kana la police ya la te potopoto la makasi achemuto kana barabara afanya kata mutuka